kolia kindoki na kati elongwe mbala moko mekate ko musunya moto azo comprendre ko musuni oye uti wapi e uti kaka na famille ya bana wana panda zo sala ben caractère pour na luka ko kota na lupongo nzambe pas on metibe miracle na ye moto wana etake biso lisusu to bo sala ngo bazo la détruire baki batala mingi batanga mingi ba journal ya ba romantique ba film pornographique ba beta ba carte ba jet de 6 ba bile ba kike tout hasard eza ya diable eza créé par diable on so bango ba sur la CC ba betele likopa ya zoyo kana biso pe toyo kato seka ba bandi ko beta mwana wana CD Mbote mingi na balandignon au besoin d'abisso na 2VM Daniel TV. Nous sommes encore très errés. Il y a un coup d'anabino na mokolo lelo na zanga mokote. Je suis avec le pasteur Vasco Owapi Moponami Nzamba Bengi a Zue Bisika Moko Ezaki Amolini Nzamba Bengi Alaxa Nzela Aza Lokola Jean-Baptiste Azo prédire arriver à Jésus-Christ. Il y a moi tous papa Daniel directement dans le Bible. Bonjour papa. Bonjour frère Nangai. Bonne santé papa. Santé za bien Nzamba zo batela. Vraiment. Na c'est plutôt dans la prière et bon retour dans la question. Nzamba lola Nzambe na bolingo. Papa malamu ezalaki mabongisi na bisote kasi mabongisi na yo. Oponaki kati na mukola lelo to lekana ko partager liloba na yo pe na nzela na témoignage oyo. Tikete liloba na yo ya témoignage oyo ezala ngolu kati na biso ezala lobiko na biso na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso amen. 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 Papa Vasco toujours continuer na sujet na biso ya sorcellerie au tolandaki ou izana kati chaîne bana nzambe bazolanda. Tomonaki mutako kozwa kindoki na manzaka na bano basala ba vernis na chapeau ne lamba nde tenu to côté sur profondeur. Soki kindoki zo pesa mabongo donc nous avons appelé kindoki na biloko tout le monde aura montré cinglé et lo nyonso o nengo mona kakala moni kala ba jeune ebele to ba mame belé ba papa belé ba zo kindoki pourquoi système ya ko lata na bilamba ezalaki mingi moni master pesa ngana no chemise o na lata master pesa ngana mbato na la to pesa ndoki alati yango akoti kolia kindoki okay. Yo petango ye kolata kolia kindoki wane kotu a partir lambana na makila po kindoki pesa makaka kate na biloko kolia non okay. Non kindoki pesa maka partout na bandenge belé na lingina me kofungola parenthèse au mwa moke omoni sorcellerie po ba peso ndoki ife uta na kati kaka ya famille na yo ndo moni ba kopesa yo kindoki uta kote mususte mukolo moko toke kobunda bakomba na limete na kingabwa ezalaki na famille moko basambela kanzambe makasi misala na bango bande ko déranger bandoki ya famille na bango okay. Et na bandoki ya quartier na bango bandoki ya famille na bango na quartier basanganaki tangu basangani bameki kotinda bantene na bandoki ya quartier bakota kuna bazoko kate pour lupangu wana eza toujours entouré na makila na Yesu Kristo po yokana ebisayo na kati ya monde ya ténèbres ba o babande ko sambela mingi to bande ko komona bango te to mona bango makila ko sambela mingi otozoloba bat o bazana kati ya vie ya repentance voilà. Nde to bande ko mona bango te tozomona bango makila ozomona sikoyo ezana bato ebele yokana ebisayo po mutu abiangama mwana na nzambe eza biloko misatu ezali kotambola na vie ya repentance ozongisi makolo na ona se na nzambe okomi na se na makolo na nzambe kozala na vie ya repentance ya mibale kozala na vie ya prière pe kozala na vie ya sémence epa na nzambe na o nzambe azopesa na maboko na yo wana peno zali mwana na nzambe complet pour na Marc chapitre 8 verset 35 à 36 Yesu alobi na biso mutu akolinga kobikisa bomoi na ye akobungisa yango mais oya koluka
kobungisa bomo ine po na Yesu Kristo pe po na sango malamu ndako zwango lisusu évangile eza yofele mais évangélisation de tout ça la mission bo ezokuté hein ezokuté neti biso na kata chaîne à DVM tozana ba matériel te donc nzambe asimba mitema bato bolanda ba mission na ba prédication et sika bozali bolekana ko soutenir biso na ba matériel bemission to salo bo mono ezokota eza ba matériel ya bato ya frère Junior Diasso voilà hein eza ba matériel ya Junior Diasso ndazo sunga biso pour l'évangile ya nzambe mais biso mo faut tozana ba matériel na biso pour esoka na musala voilà tokosuka wapi moye kozaleza te ozomona alors biloko misato wana kozala na vie ya kobanga nzambe vie de prière nda ya kosalela nzambe monde à ténèbres kolukwe komona ote et komona nde makila omoni et komona nde makila siko famille bazo luka bango bazo mona bango te bazwa même bana bandoki oya bandeko na bango batinda na ndako bakima moto puisque sika vie de prière réali et sika repentance réali monde à ténèbres ko kaka ko résister à ta une minute te bazwa ka mal à l'aise bakimaka amen présence ya mo Christo etia ka monde à ténèbres mal à l'aise mo Christo okoki kutuko kima te o famille nanga bandoki mo ete famille nangai eza mabe naki manake non bandoki nde bako ya famille na bako confesser pour na mabondeli na yo mabondeli no koleka makase ko sala ke ba confesser poso ba confesser te bako zo frappe nzambe esika prière eza makasi ndoki résister kate esika prière eza makasi monde à ténèbres ko ka côté le maté prière on lo beza l'accompagner na repentance prière on lo beza l'accompagner na semence nde prière fort Ozomona. Alors, tant bakoki famille ote, elo koni ne komi. Mukolo moko na ke bakomba na limete wana na kikarte kingabwa. Na komi boye, na kuti hotel na kiso na komi esika bakomba ne fona zwa hotel na sala nini na vanda. Na zui hotel, tangu na zui hotel wana na vandi, na tandi babike konanga babilo konanga nyonso. Tangu na tandi yango, mbala moko na butu wana orke na sima hotel wana bandoki nyonso ya kote wana basala ka réunion na sanzete wana bandoki nyonso ya mwamba basangana ka wana basala ka so basisi réunion na ba ka kokota na hotel wana pona kozwa ba superme kozwa ba papier o batu bapanguseli ba mai na bango ba kuamvuto hotel wana to kwa kolobela plan likamba ba superme na ba papier wana bakenda ko travailler siko mukolo mo eba kote zate ngana bloquer bango ok na ndenga boepe nzela mususu ezalaki nzela wana pe ba Kristo ba bloquer bango donc les seuls nzela o baleka ka hotel to bakendaka ko tourner to ba mataka to droit bando ki ba moye baleka na nzela wana ezate et puis ndenge bakota ka hotel moye bakota ete ponga pe na tandi biloko nanga pour na place na tandi biloko nanga 100 mètres carrés za sécurisé OK donc ba oki kokota te omoni monde à ténèbres eza divisé ezalaka unité mais il y a kakokoma ini soke zali likamboze intérêt à ténèbres nde monde à ténèbres ya kakosala nini ya kakokoma ini ozomona natali sikoyo natandi babiloko na tongo nango bandoki bakokai kokota na bututi na tongo représentant na bangwaye représentant na bangwaye zaki pasteur wow ya église Pevalongo. OK. Tangwaye na bomoto na tongo. Atuni garçon de chambre. Chrétien Rwanda za probi ali bengela ngai ba benga na e. Eloko elboso na mona ki esine. Poto bande ko eba bandoki na basine. Okomona soki mutu azandoko ko yeba ana sine moko sekla di dodo ya makila awa. Lokwa sanza yeba zandoki. Me bana na nzambe twande ko eba bango makila nzoto mobimba.
sokaza charlatan tokoye baye na signe ya S croix na sanza nelongi awa charlatan soka sataniste tokoye be na triangle triangle na liso zoyeba oyo sataniste papa aza charlatan sorcière ya monde bazonga bina ekoluka yo na obiwe na bito solo bite to solo na kata chambre na yo abangi temple na ngate to kotiti na temple alobi na ekobundisa yo te mais na ye na ebike toza biso na biso biso to aka coopérer na kati hotel awa mais na butu to ye to moni yo bloquer biso yango to na posa ko bunda na hotel tozali na posa otiki biso passage to kota to samusa na biso na bitanga na kaka une semaine soki bolingi bozelanga suna sisi musana nga na longwe comme ça bino bosaye nini bo remplacer tangu na lobi ndenge wana akei na butu su baye ko foxe bakota bakokite ali na moyi na tongwa ye ayebisinga na zongeli yo lisusu na moni setentile mais na moni oza makasi poto mekipe na tozokoka te tolingi to yokana na yo tosala mission moko poto za biso nyonso bato ya ténèbre abandi ko orienter nga lisolo alobi eza na famille moko baza na venyo tosala ka réunion na suka na point kuna famille ba déranger biso fort na mabondeli to meka ko associer bandoki ya famille na bango batinda meme bana bandoki na lupangu na bango po babebisa mwana na bango moko na kindoki mesimba te yango moni to luka kaka façon ko détruire bien aimé yoka au moni monde à ténèbres soke bandi ko luka mutu ndeko na ngai ténèbres soke bandi ko luka mutu ate ko kisi 70 ans soki bakanyo bakoluka ka bakokisa mission tina suka yango moni mutu alimbisaka te mutu azalaka na mawa batu te azandoki ngape na ye na kana ya tande nini na kolobisete atande na kolimbisete yepe na ndoki poza misala ténèbre donc mutu azalaka na mawa mutu te alimbisaka tazandoki tango ayebisinga bongo na bon somba ba bougie banini poto travailler après mon autre garçon chambre ka son bloc na bandi ko invoquer to sangisi na esikoyo bondoki na invoquer na bengi Marie Maigwel Marie Maigwel abimi tant Marie Maigwel abimi to papa wana pesi ya pasteur apevalongo apesa explication Marie Maigwel aseki papa wana zalaki na katia kingabwa wana ayambaka bamituka bana batamine bazwa batno soptang na pe témoignage na kingabwa kingabwa ningana ki po baby témoignage o makambo epasa kuna wow Marie Maigwel abimi tango Marie Maigwel abimi mbala moko Marie Maigwel aseki soki omoni monde à ténèbres seki yeba ke ba moni déjà loko moko okay tango Marie Maigwel aseki alobi bato bozo luka po bo détruire bango da kati ya famille na mo basambela ka makasi mama na papa bazana vie ya kobanga nzambe basalela kape nzambe mais potozo kwa siko batanga kombo esute ba wekatos basela bato wana mais po bozwa bango eza pasi mais na moni porte ya entrée moko eza awa oyo bokozwela bango alobi botala atie musapi na mir e baluki kitala tala botala bana na bango babetaka jeu d'hasard okay babetaka carte milaso babetaka bila milaso babetaka bango na bango po bapekisa bango ki camarade na bana mususu tozo kotela kakawa bien aimé yoka jeu d'hasard nyonso eza ya diable pote na 10 commandements ya diable tokoya kolobela yango diable ayebisaki biso to amvute bato batanga ka bible te po bible ezali liloba na nzambe so botanga ngo mingi kolongola bango na masumu to tinda bango na ba jeu hasard babanda kotala mingi ba TV TV botala ba théâtre wana bato bazosala ngo bazokende kota na ba maison ya bokiltiste donc bozotala ngo bozali dominer na kati ya milimo mabe
batala mingi ba musique on ezali préparé na monde ya bokiltiste to bo sala ngo bazoza la détruire baki batala mingi batanga mingi ba journal ya ba romantique ba film pornographique ba beta ba carte ba jet de 6 ba bille ba kike tout hasard eza ya diable eza créé par diable pour na ko distraire bato bien aimé aux autres na tant qu'on a distraction te osé sous na tant qu'on a distraction te mo Christ ozolandanga bima na distraction musala o yesu apesi biso alobi bokende monde entier bo sala bato bakoma ba disciple nanga tala camarade na biblia tanga maloba na nzambe bible ezali arme o ezali kolongola mutu na mutambu ya diable mabonde linde za munition soko simbi arme to sambele ko beta masasi ndengeni il faut zananu ko yeba arme pour nzela liloba na nzambe etso na kondima ya kozala na confiance en nzambe na nzela liloba na nzambe zolongolo na danger ya masumu o lobi komemo na lifelo abitaba beta ba jaza antenne na bino za wapi obi azali obi benga antenne na bino papa na bimia sengi nzeta kombo ba pesi akota nzeta kombo na litoi aningisi e sonna lokola telefone ndenge sonner lokola telefone esika oyo ndeko wana antenne azalaki mbala moko yambi tango yambi papa wana lobi na ye yaka siko no tel boy tozana kati antenne wana ekoya mon frère Dieu donné soko tali antenne wana mwana moko mukuse bwana na âge ya 12 ans akola kateli bomwe vimba misu na e jaune maboko na e jaune omona peneti mwano ya SS donc soko tali e boyo keli e mawa o nyonso ko senga yo okoboya te fo pesa e kaka ndoki tango esali ndenge wana azwi sikoyo mission Marie Megwele ebisi mwana na obitala totindo mission na lupango wana omoni bana wana bapara na bomba sambelaka makasi mo basambela makasi me bakangami na baje azar yango neza porte biso tozokota po azar eza nzambe te za biso fongola maboko fongola maboko Marie Megwele tie musapebwe milaso bimi na maboko bana na balastiki talebele alobi kende na mission kuna ebisa bo balase papa mu asala na banki na memela kwangu soko beti porte mutu nyonso kofungola na bana wana ata batu nyonso lukanini ningisa kaka milaso po bango bapekisa bako sola na bana mususu mais toza ko envier bango na milaso to akozwa bango na milaso mwana ana antenne akepso tolanda na kitala tala a beti porte bazalaki mibali misatu nande kona bango moko mwasi mibali misatu batili leki na bango asuka leki na bango ya fungoli porte bandi kotune na François bano bayebi lopoto ya zolo beloko tola accès ka balastique bayane bamoni ya umeli o ya liboso ya tala oh nini aningisi balastique oh balastique ebele ah bana bakamu kota bakotisi ozolu kanini aningisi balastique olu kanini alobi na eko beta bajo eko beta bajo we bakoti mbala moko bayokani balobi to betele likopa to videye basala likopa nando kite mwana wana objectif na nyonso bango ba sur la CC ba betele likopa ya zoyokana biso pe toyoka to seka babandi ko beta mwana wana CD bila mila so bazo beta mwana nazo CD kaka balia kaye simulation se si balie mwana na komolela tango olela boba komo sekai mais ba ebite ke za politique mwana na suko bi papa na biso yelanga musuna ko yalo bina ko lia na récupérer akei bomba komo sekai bakangi lupango tango azongi Marie Megwele obi félicitations
awa nde tozozwa bango lobi lisusu ekoki totindi mwana wana yango baboti baparent bozalaka na habitude ya kokontrolaka bachambre ya bana na bino ya kokontrolaka bavalise ya bana na bino ya kokontrolaka basaki ya bana na bino po ete eza na biloko mosusu bana esi bakotisa yo paroi na vie de prière moyebi te eloko nini mwana asala nini akotisa na kati ya ngoti na ye to na valise na ye nini abombaka po soki baparent oyo bazalaki na contrôle balingi komona bana milaso bebengi bato na balastique ebele bozwi wapi bozwi mbongo wapi bosombi balastike oyo balingi balobake mwana boye ayaki tobetaki na ye bili boye benge bagangela bango bolinga ta kota lisusu mais baparent côté wana bazaki na makanisa te bayebika bapekisa bana bango kolia biloko ya bato te bapekisa bana bango bosaka na bana mosusu te bazala na confiance en Nzambe na bango eloko nini komi lobi totindi so mwana na ye abeti je balie ye lisusu mwana akomolela bozongisela ngata ndambo babwe bakomosekwa bina koya mwana na ke tango akei lobi alingaya Marie Maigwela obi bon ngongi koki tosala mission yo kasi ko eloko nini ezopase awa bandoki ya quartier wana baza na kolia kindoki oyo bapesa bango na famille ya bana wana esika ndoki azokebeta banini po bango nde balukaka bapesa koli wana esimbaki te etikala na bandoki ya quartier yango soko omoni ndoki ya quartier abebisi mwana apesi ndoki voisin na yo abebisi mwana apesi ndoki to apesi ndoki eza koli euti na famille na yo po ndoki ya quartier na yo aza na pouvoir kosala eloko wana te eloko nini epase bapesi mwana na mission bazwi koli wana topesi ye na maboko akotisi yango na misu na ye pesi ye milaso kende ntango bobanda kobeta yo deklare nzala me tala sikoyo omoni bana oyo chaque tongo basombaka mikate pa mamo na coin balakisi mama na kitalatala pa Marie Maigwela mamo basombaka mikate aza ndoki te mais basombaka mikate pa na ye toko utiliser kaka même place wana yo lela nzala soko leli nzala otuni bango bosomba mikate wa posali sembla mais yo yebi déjà bakolakisa tongo bakolakisa yo zwa kaka balastique wana ebele pesango yaya na bango liboso pour dominer akoka kokangala eki na ete comme so zwi kaka leki olobi masa tokolakisa nga tosomba Dieu donné monde à ténèbres eza makasi te mais eza maele mingi monde à ténèbres ozomona eza makasi te mais eza maele mingi eloko nini epase mwana na ndoki akei bazwi koli wana bapesi directement na maboko ya mwana wana ntango mwana wana akei amemi mbala oyo tala ebele ya balastique ebele ya balastique oyo amemi ebele koleka ndenge amemaka ntango akoti yango bakambo oyo babi nyonso baoloba biso toyoka mwana na po oyoka ata baoloba sese ndoki ayebaka makambo ya na kati ya motema motu voilà ile na tozolia nyonso mwana na koti bando beta naye bando betele toujours bien na okinzala busomba mikate wapi na point wana soko mona bateka mikate wana osomba azwi balastique nyonso na simbisi yaya bisimbelanga vieux simbi masambo yoke la kisanga bakei bayaya cause ya balastique bazangi pouvoir ya kobatela leki bien aimé zane loko moko ya mokili oyo esala ke yo tika Yesu Kristo ezane loko moko ya mokili olula ekabola yo na Nzambe emema yo na masumu kolula biloko ya mokili te lula nde liloba na Nzambe eloko nini passé bakena leki bakomi sikoyo place batekaka mikate wana kokoma bakomi place batekaka mikate
mbala moko mwana na ndoki abimisi mbongo apesi mama wana ozo comprendre que maman azane ndoki te mais tala makambo nini ezoleka awa ntango azwi mbongo apesi ye mama wana azwi mikate atiango na papier c'est wana ba papier sima na bakasa ya kwanga matango na papier sima apesi mwana na ndoki ntango mwana na ndoki azwi mbala moko mikate wana atadi yango kaka na misu boye akotisi yango kolia kindoki na kati elongwe mbala moko mikate ko musuni ya moto azo comprendre ko musuni oyo euti wapi euti kaka na famille ya bana wana oyo tozolinga topesa ndoki umoni ke diable ya makasi te mazama ye tango ekoti kati ya mikate wana mwana na ndoki azwi moko alie apesi pe mwana wana mwana wana malgré bapekisa bango kolia biloko ya bato mamoni basombi mikate kaka esika bango mpe basombaka confiance bien aimé confiance kana Yesu Kristo ezana bato ebele baprocha pembeni na yo bapusana pembeni na yo meilleur ami ezana bato ebele bapusana pembeni na yo mobali na ngai mwasi na ngai ezana ebele bapusana pembeni na yo bapusana la mission moko mission bapusana balanda étoile eza kati na yo yango balanda pona ko détruire balanda pona ko détruire mabondelo ezalaka kati na yo etiaka bango mal à l'aise yango balanda pona ko détruire pour monde da ténèbres lingaka mutamo na bolamu te tala confiance oyo ndoki apesi na bano yo bazue mutu malamu a cause ya milaso tala confiance oyo bano bazalaki nango place basombaka mikate mwana atali ba papa bapekisanga kolia biloko ya bato mama pekisanga biloko ya bato mais awa tosombaka mikate bien aimé ndoki abebisaka mutu kaka esika mutu otiaka motema yeba ke ténèbre yebi etamboleli na yo nyonso eyebi esika nini yo okendaka eyebi esika nini yo vandaka eyebi esika nini yo telemaka yao nalobaka toujours mo Kristo ondimeli Yesu Kristo vino eza na danger danger pourquoi ozobundana binemi oyo bayebi yo me yo yebi bango te yango nde danger mais ndengo zoyeba secret ya binemi na yo sikoyo yeba ke makasi na bango pezo sila na kombo na Yesu Kristo eloko nini passé mwana ana pazwe mikate wana sa nini alie tangu kaka alie mikate eske tozalaki topumbwe na kati ya temple na nga na chambre topumbwe tosepeli makasi tosote directement mwana ana lobi na bon nga na kena mela mai pa na biso na zoya toke pa na biso mai ezali te okomela obi te kende bisa bango na zoya asundola na milaso azongi rapide tango azongi pasteur wana panza masanga ba garçon de chambre wana ba mela ba gera ba mela pasteur ya pevalon bat ba ya kotonda pana ya zobikisa bato kendoki tala monde a ténèbres bikisaka na ete akolongolo problème oza nango asilisi o akobakisela yo ekoleka o ya longoli kati na yo o pasteur wana bikisaka tiko tak Yesu nda bikisaka pona libela voilà pour ba pasteur abanganga pe bazali lande mission bien aimé Marie Maigolo bi bon na réussir mission nanga bokende sikoyo na butu tinda ntenwa ke bimisa mwana na liendoki bien aimé butu ekoki bandoki basangani réunion bobi esito balie musuni na biso antenne kende ko bimisa antenne azuto poso tondolo invoquer comme avia pombwe ngana sama ina monde astral tozolanda na réunion na Marie Maigwel a pombwe po atino kota na lupongo bana na kuti makila moya kotezate à cause ya mabondeli ya repentance ya kosalela nzambe oyo liboto ezalaki nango papa na mama malgré moi na liendoki mais luka porte okotezate bloqué na makila
mwana aya zongi na réunion apesi rapport tango apesi rapport baye kozongela ngana évoquer so Marie Maigwe la renforcer mwana wana atindi bibo akende mwana kei ndenge moko makila a renforcer so kende kei ndenge moko makila. Quatrième tour baye koya lisusu Marie Maigwe lobita yo moko pe mettre sala nini kende biso to kozala pona ko renforcer lelo ekoki ko ratete pour si balie musune na biso photo bimisai. Et l'eau qu'on est passé. Bouté coquille. Papa peut valongwa ebisi bando kinyo so mwamba tala mwamba ya combien de communes mais bando kinyo so mwamba basangana wana. Ebisi bangonga na kei mais bino bozala na ba incartation pour nous renforcer biso. Mais sous namne zaka côté biso tozali. Bosa la réunion monte na ke kozwe na zoyanai. Bazo avion ba pombwe na mwana oyo tango ba pombwe directement bake ko bima liboso ya lupango ya bana wana po bakota bakokite makila bakiti liboso lupango na bona balabala. Pasteur ape valongo abandi bencartation abandi bencartation abandi bencartation panda bandi bencartation koto penzamba multiplier miracle pa bana wane longwe makila ekomi moto pe moto wane takepso na balabala na to kimi toke na balabala sima abandi sous bencartation pendant ça la bencartation pour nous kota na lupango nzambe pas on multiplier miracle naï moto wane takebiso lisusu. Pasteur ape valongo agunzame abaluki kombe kombe. Tango agunzame abaluki kombe kombe, mwana wana antenne alobi papa. Nano toya ataka boete, biso yozo se multiplier, bango pe kuna ba se multiplier. To benga nanu Marie Maigwe kuna. To zonga to bandela lisuna koluka mission musundeni to koresi. Papa ape valongo alobi jamais. Ngana on a ya mission na zonga maboko pambate lelo efona kota ba benga Marie Maigwe lobi tozana sima na bino ifo kota lelo nazolo bana mutu moko na mitongo ya lelo tikete nzamba pesa mutu makasi na bandokio balokaka yo ba continuer koloka yo amen tikete nzamba pesa mutu makasi na batonyo sobaka kubundisa yo lelo ba kubundisa yo lelo ba komona porte ya kokota mais porte ya kobima ba kotika la komona ngote pote Yesu Christ azosala quelque chose kati na bomo ina yo Yesu Christ azosala quelque chose kati na libota na yo o nyonso alokaka yo lelo porte ya kokota pona kolokwe komona mais pona kobima komona porte to kokuta eti na tongo o nyonso abundisa kayo lelo ozokanga ye na maboko na yo. Amen. Eloko nini passe papa pe valongo apumbwe akoti na kati ya moto wana tango akoti na kati ya moto wana ake kobima na plafond panda bimi na plafond abandi ko invoke ko benga mwana wana azo benga mwana wana bima po bakende kolokane na réunion nzamba kangi mato ya mwana wana azo benga mwana wana po bima nzamba bomi miswa mwana wana tika ete mabondeli osala kapana nzambe po ete bible lobi milimo ya bana ezana baboti na bango. Bien aimé, peut-être que banana yo bana ba kamoko difficile. Peut-être que banana yo banda babota ma santé zala kaka maladi omituna kezanini benga numéro za wana. Muto yebi ndenge bakanga ka yende yebi ndenge bafungolaka.
Moto ayebi ndenge babebisaka yende yebi ndenge babongisaka. Soki diable utilisaki nga pendant 24 heures pona ko bebisa ba vie ya bato pe ko kanga ba vie ya bato okota ngo na prison. Lelo Yesu Kristo nzambe na nguya azo utiliser nga pona ko bimisa ba vie ya bato na prison pe pona ko bongisa ba vie ya bato oyebeba eleka na ko bonga na kombo na Yesu Kristo oyo eza nango na maite na mafuta te na cérémonie moko te na kotambola kana ko banga ye na kozala na vie ya prière pe na kosalela ye yenda azali kosala pe kobikisa po na libela. Mabondeli ya baboti oyo misala malamu na bango kotambola na kobanga nzambe tatangu nzamba azobundela bango malgré papa oyo na niveau pouvoir na ye akoti na kati ndako na bango azobenga mwana oyo azoyoka tazolinga bimise mwana wa bimate 3 heures ekoki bandoki babengi antenne balobi mendenge nini sikoyo maître ti sikoyo era réunion ezosila soko koka kozwa mwana ngote azonga to ya lobi yangonga pe na zoebise bino bobenga e babengi bobi me grand maître ndenge nini kuna lobi nazobenga mwana oyo azoyoka ngata azoyate nazoluka kuta mona nga zomona ngate bebi se me bima ya kalobi yango makanisi naza nango nazoluka ko bima me nazokoka ko bima te bobi foxe bobi maboko esele mbinga nazo foxe ko pumbwe me nazokoka te nzamba kangi pasteur apevalongo na kati ya plafond ya bana wana azokoka ko bima te azokoka ko bima te nzamba bloqué na kati ya plafond wana bandoki nyonso balongwe na réunion bayesi kantene azalaki babandi kosala bencartation po baluka ba renforcer maître na bango abima panda bosala ba incartation wana moto nzambe longwe na lupango wana elandi bango tina babala bosala bencartation bakimi na kena veni mususu soki ba multiplier miracle pouvoir na bango moto nzambe pe se multiplier elandi bango li sous place wana batali 4 heures et beti ba mama mapa bakwa kokuta biso babenga Marie Maegwel kuna bi atuka moye ezate nazomeka ko bimisenga pe nazoko kate chaleur eleki bandoki nyonso mwana na mwana bendana sikwelo koni nezo passer papa oya mesana soki alali alamuka kako komona ba 4 heures juste pour air bandoki bakita 3 heures juste 30 minutes ya kobwaka ba envoûtement ezaka 4 heures au mona la muki azo kombo la venir bandi koyemba yango partout oyo zali mutu moko la mukaka 4 heures sika kenda keba na kata azo kombo la venir azo yemba yeba zandoki era kitaka yango na zo envoûté papa oyo 8 heures ekoki azo la mukate mama pendoki moi c'est pasteur bana balobi mama papa la mukaka avant lelo titsuko papa zo la mukate ndenge nini mama bare bango bi mukona mukoleza na makambo nango botikalala e muso zaka ndenga lalaki mwana na antenne bandika bato mwana na antenne epananga alobi grand maître siko to sento bi mesa pasteur no bi problème ezate na invoquer kitata le bimi na contrôler na moni pasteur wana pe valongo na kata plafond nga baluka kombe wana na ngina tsalo boko na tata na benda kitala le panzani ba kitata nyonso batala kabino o ba contrôler ka vie na bino lelo soko zo dans des missions o lobaka ko 9% de Jésus-Christ ba kitata la wana zo panzana ba caméra cachée nyonso ba contrôler ka vie na bino ezo panzana lelo na kombo na Yesu Kristo ba satellite nyonso batela bino ezo zika lelo na kombo na Yesu Kristo ba antenne nyonso batelimisela bino ezo longwa lelo na kombo na Yesu Kristo et le koni n'est passé papa oyo bane sika bazalaki bamoni 10 heures te mame photo la musa papa bate choc bakeibo sikoto kwa kolakisa basine moko ndoki ndenga pumbwaka forme pumbwela pe forme zongela OK soka ko changer forme azong na forme muswa telengani bana oyo tonka bake bouger papa na bango ba changer forme sili papa kei ba tombole ba keno hôpital ba boyeli biso bembe sangue par exemple pasteur pe valongo akufi ba teye na moko esika sikoyo
na famille wana bazalaki deuxième troisième jour bakomoka solo solo anini bapanzi ndako mobimba pourquoi kopoleza te yango ki komona otaki ki system pour moko munene akufi na ndako no musu mutu moko mabe akotaki na ndako na yo nzamba bomaki a cause ya mabondeli na yo eloko te ba matiti likola plafond bakekuta tala kombe munene likola plafond yako kangama babangi baki babengi ba pasteur babondeli bokita kombe wana kokita bakiti kombe wana tala kombe mune bandi ko bwakela ngo moto na nzambe esika mwana na antenne azaki lokola ye mukolo mission moto na nzambe landi e komo tumbaya le mwana wana kokita komo confesser pa mama na bon mama na kufi moto ngana zala antenne ya bandoki nyonso mwamba teto kende ko lokana pasteur ape valongo na kati ya lupango ya bana moko boekuna akangama kina plafond moni batie na morgi wana eza nango yete eza poswa pamba yaza na kati ya plafond bana wana akufeli nde kuna na plafond kuna bazo samba mwana okufa toke kuna kana témoigner mwana na témoin quartier ningali ba bouke église wana pe valongo kana kingabwa ba landange sika na zalaki benda na kima hotel wana na tikala ekozonga liso même na kingabwa ko bundate donc pasteur ape valongo akangama na kati ya akufa a cause ya mabondeli ya ba Kristo bien aimé mabondeli na yo efeza na misala mabondeli ne faisala na repentance zala na vie ya repentance kangama na repentance epa na nzambe okomona bolamo ozolo na pa na nzambe yebake epolaka te lona ya malamu kima masumu yeba na kosalela nzambe longwa na baje ya za soki topesaki bana wana kindoki a cause ya baje ya za mais ba parents na bango bazaki na vie de prière yango bo Kristo yeba papa mama vie ya bana na yo ezana maboko na yo babilesela yo bana ndoki po yo moko fungola ki porte telema na mabondeli mama papa bana kindoki wane kosila batela yo bana mayele na mutu balongola kota na vie de prière mama bomo ya bana via bana na maboka baboti na bango luka basali na nzambe seme po na bana na yo tia bana no na maboko na nzambe lobzala prophète ya bana na yo lobaka maloba malamu po na bana na yo nzamba kosalela pe bana na yo bana bakoma na baka difficile bana bakoma na milimo moko bayoka lisu ba parenté bana bakota na ba désordre makambo mokili bakoma ba bandi bakoma ba mibi bakanga bana bakota ba prison bakoma na ba difficulté zotala o eza comportement bana nangate yeba ke bazali déjà condamné na prison monde à ténèbres prison moni bakoti bango na mo eza nde prison ya molili eza prison avant normalité parents luka Yesu Kristo kolela te potango zolela batu bonyo kolobongo bazo sekayo na place a kolela luka Yesu Kristo mabolongo na se na nzela na repentance na nzela na prière na nzela na kosalela nzambe nzambe oloba liloba moko pona yo poeta nzambe na bomoi ya lobi na Matthieu chapitre 11 verset 28 bino batu bolembi bozomo na pasi boya na mikumba na bino epai na ngai Yesu Kristo ngam na pesaka kimia olanda ki témoignage esiko zali Nzamba pambola yo. Amen. Numéro nangeza wana 081 43 30 475. Bo partager témoignage oyo, bo partager yango. Bo partager témoignage oyo. Bo Bible nanga na yo lobi to luka bola mona biso mokote, to luka pe bola mo baninga. Bo partager témoignage oyo. Nzamba pambola bino soki Yesu Kristo azongite to kutena bino na be mission koya. Bye bye. Next. Nzamba lola loboko na yo eza mokuse te pona kobikisa mato ino ekangami te pona koyoka sembola loboko lo likolo na bana na yo salela bango bolamu bamona bolamu na yo bamona bonene na yo nzambe tikete na nzela témoignage ona libondeli o babikisama esika bakangaki bavi na bango efungwama esika babebisaki bavi na bango na nzela lisungia molimo mosanto no bavi na bango ebonga zala meilleur facilitateur na biso makila na yo peto la biso pe zipa biso o nyonso akoluka biso na bakitalater na bomba mona biso te bamona barrière makila na yo na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso amen amen. Bo s'abonner belé, bo partager. Nzamba pambola bino. Merci beaucoup tout le monde.